HP Media. Clé papa pesi soto travailler. Alobi to travailler na nous kotanga makomi ba point c'est belé yango wana tozo kende message parole mais bien aimé na nzela musuté na ba livre mususu te livre yango Bible eko enseigner ngai na yo Bible eko kolisa ngai kolongola nyonso to ezaki ya nzambe te na kati na yo papa lobi le na bande ko yebisa bino na boye ba nzembu ya buka Jericho nyata satana ezate yo ko satana bandi ko nyata ye to bandi ko buka Jericho mir wana bandi ko buka ngo non alobi misala ya ennemi misala ya voisin o eza kati na yo ya papa voisin eza kati na yo bandane ko longo HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, la famille dans le Seigneur. Shalom, les enfants de Dieu. Partout dans le monde, eskabozwami na pesi binombo te na kombo na Yesu. Ezangai ser na bino linda. Na aza sune sengo mingi ya kopusa na susu pembe na bino na bandako na bino. Na banzela partout eska message ekozwela yo. Pona ko transmettre ezali la parole de Dieu. Tika message oyo ekuta bino na kimia na kombo na Yesu Masia. Voilà. To bondeli. Mon santu na lola. Kolo na nguya nyonso. To eko peso merci pona moment oyo. Yo sali biso ngolu Seigneur notre Dieu. Opesinga makasi pona leka Yahweh. Pona kosala partage na bandeko na ngai. Papa na recommandé moment oyo na sala boko no ya nguya. Mulimo mon santu oyo atushaka ezali yo. Oyo apesaka makoki nyonso ezali yo Yahweh. Sala rôle na yo Saint-Esprit. Zwa contrôle moment oyo du début jusqu'à la fin. Simba touché la moussa batu nzambe na pungi Seigneur parce que temps ezali susuté. Tozo kanisa kolala kolamuka to ebilobi te Yahweh me yondo yebi. Papa tikete zo benga biso tozala prêt. To se préparer oto yebi ngonga te nkolo. Yango papa toko préparer na maloba ya mokili o te kasi na maloba na yo nzambe. Tikete maloba na yo papa simba motema ya moko na moko. Tikete maloba o ezala accompagner na molimo mon saint parce que c'est le Saint-Esprit qui touche le cœur. Oh Seigneur, merci, nous te rendons grâce pour ces moments. Zalana biso molimo mon saint du début jusqu'à la fin car la Bible me dit poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi, Seigneur notre Dieu, afin que na transmettre, oh et où tu pas inangate, mais oh et où tu pas inayo, par le nom puissant de Jésus-Christ. Makila na bomba biso, makila na protéger biso, na sa présence na yo nzambe, ne to monaka ba merveille. Na sa présence na yo, ne to monaka bolamu. Ska kombone kumisa mapoza likolo na nyonso nzambe mokonzi abakonziza yo Yesu. Tombwa malibe na libela po yo nzambe to bondeli bongo na kombo na Yesu. Amen. Amen, 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 peuple de Dieu. Na pesi bino lisusu mbote na kombo na Yesu. Na lingaki na loba boye. Premièrement, pona bandeko nyonso tout, partout dans le monde, esika bozwami. Bozana place à kosambela te. Bozana posa lisungi ya prière. Bozana problème moko quelconque, bien aimé. Na bengi bino, bo benga ngai to prier ensemble na bino. Bomona loboko ya Nzambe. Bomona loboko ya Nzambe na bengi bino partout esika bozwami. Problème nyonso to kozala nango. Posa kosambela, ozana place à kosambela te. Benga ngai na numéro na ngai eza affiché wana. Benga ngai na kopesa bino place esika ka onga na obondela esika pe boko bondela. Esika boko bondela bino moko boko témoigner loboko ya Nzambe, boko témoigner
ta mosusu oyokaka na sango ke nzambe asalaka bikamwa to nzambe asalaka boye to nzambe abongolaka makambo oyokaka yango na sango. Bien aimé, ta yango oyo soko esika ka oza yo moko oyebi so oza na posa prière nyonso to kozala nango. Bien aimé, notre Dieu aza na limite te, azoluka bato pa monisa nkembo na ye. Yo oyo ozali partout dans le monde esika ozwami oza na posa lisungi ya prière, oza na bakana yo soki ndenge nini soki ndenge nini. Notre Dieu il est le tout puissant. Bato tozosambela na bango na miniti oyo bazotémoigne bolamu eleki ebele. Yo mpe soki oye lelo okotémoigne bolamu ya Nzambe. Bien aimé, ya kobondela na biso, ya kobondela na biso otémoigne. Bien aimé, Nzambe aza na posa na yo. O préparer âme na yo pona mukolo asuka, o préparer âme na yo pona lèvement. Le Seigneur toza na kati école o le Seigneur aza ko préparer biso pona lèvement. Yo pe soko lingo za parmi biso yaka bien aimé. Nazo sala appel oyo ezaka pona bana na Nzambe. Eza pona bana papa voisin te. Soko za no mwana papa voisin ko ya na yo te poko yoka soni. Oko bima na poiso ko regretter. Donc ça sert à rien oya. Tozo benga bana na Nzambe nyonso oyo aza mwana na Nzambe miyebi ko za mwana na Nzambe yaka. Yako mona loboko ya Nzambe. Minya kolobeza te tika Nzambe apambola bino. Lelo na yeko memela bino papa atienga à cœur. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te partager ba point oyo est important. Oyo sala ke lobito mona ke mwa Nzambe lobito kota lola objectif ndenge azopesa biso ba message bien aimé. Eza poto jouer te, eza poto yoka kato yoki kate, mais zande poto zwa mayele to se préparer pour l'enlèvement. Bientôt ça sera enlèvement. Enlèvement ezoya kalate. Sko ndenge nini yo za ko préparer, ko se préparer en tant que mon Christ. Ndenge nini yo za ko se préparer en tant que mwana na Nzambe. Bien aimé, toza suna ta mingi te. Kana tango ya enlèvement ezolinge salema, bato bazo bala, bato bazo bisikene ba feti, bato bazo raisonner bilamba, bato bazo raisonner. Kana tango ka boye bolala ka boye to la muki ka boye kana journée boye papa pa ya zuba oya ye. Na kati ya kidiba na kati ya ignorance. Mais esengo na oya kozala prêt. Akozala prêt ko mibongisa ma déjà. Po mola mukolo annonce, pona libala, pona mobale. Esengo na oyo akomibongisa parce que l'heure mutu a préparé a linga bala faut se préparer pona libala na ye. Mutu nyonso tout tango lingo bala faut se préparer pona libala na yo le kamalamu. O réussir pona libala na yo. Soki mokili pona libala ya mokili bato baza ko se préparer e bongo na libala ya lola na nuit ya nonce. Na libala mobala libala ko ya kozwa mwasi na ye. Ndenge nini oza ko se préparer lokola mwasi ya Mokristo. Mwasi oto solo bezaka mwana mwasi te na mobali parce que biso nyonso toto za basi na ye. Ndenge nini toza ko se préparer bandeko na nga to la mukana pongi. Yango papa tininga ta travailler na bino. Nazo pesa nga ba message eza tellement belé mais tozo travailler pe ba point o eza nécessaire o ya sengi ke non bana na Nzambe fo ba yeba yango. To sala to tiango na misala poto mukolo ya koya to zala basi ya kokuka. To zala mibali ya kokuka. Pona biso ya liboso ezali papa lobi na biso to tanga ka Bible mingi. To tanga makomi. Parce que l'air akoya kozwa batu, akoya kozwa mutu aza na parole, o aza na Bible. Mwinda nde eza parole na yo ndeko na ngai. Soko za na Bible te na invité yo somba Bible. Somba Bible ko utiliser Bible ya téléphone te. Bible ya téléphone eza considéré te. Yango lobaki na le dernier temps Bible ko malkomi ko bunga. Pourquoi? Parce que ba bimisi ba Bible na kati ya ba téléphone. Bible oyo mikolo ko ya tamsu ba ezini wane ko kanga nango. Mi sombela déjà Bible na yo zala nango na ndako. Parce que là, on a Bible makomi, on a souligné ba point où est nécessaire. Mais si on a la Bible ya téléphone, comment on peut souligner? Ba Bible ya téléphone peut ba interprétation différente. Mais si ma Bible na yo o ezali ya papier,
yango nde Bible eza considéré ça et compte oh yazo compter ça Bible à papier eza nango Bible à téléphone te so eza na Bible à téléphone ndeko na ngai luka osomba Bible ya papier donc alobi totangaka Bible parce que Bible nde eza lampe akoya kozwa muto aza na lampe pe na molimo mo santu donc ezosenga d'abord oza na lampe. Lampe c'est la parole de Dieu. Oyeba makomi ekomami. Bien-aimé dans le Seigneur. Alobi ta nga nazaki na mokili na bino. Batunaki l'ennemi ayaki ko mekaye. Alobaki l'ennemi alobaki il est écrit. Ye moko bazongisa ki il est écrit. Donc ngai na yo toza obligé toyeba ke il est écrit. Parce que ce qui toyebi il est écrit comment to agir, comment to se défendre, comment to longa, comment to kota bokonzi na yesu totanga Bible te. Bien aimé kotanga Bible eza na ministère, eza makambo eza secret na kati. Bible lobi na biso boye. Na livre ya 2 Timothée, verset nango 3, chapitre 3 verset 16. 2 Timothée chapitre 3 botoza na babiki s'il vous plaît parce que makambo eza ebele eza lokola enseignement soki toza na babiki ko permettre biso to revoir makambo oyo to se préparer ndenge papa zolinga épouse na ye ezala prête to se préparer mais na makomi il est écrit donc to tangaka makomi bien aimé dans le Seigneur. Bible lobi na 2 Timothée chapitre 3 verset nango 16. Bible lobi toute écriture est inspirée de Dieu. Makomi nyonso tu eza inspiré pa Nzambe. Liloba nyonso ezali inspiré ekomama na nguya na ye. Donc mikanda nyonso tu ekomami na nguya na ye bien aimé dans le Seigneur. Est utile pour enseigner. Ce que lingi ozala enseigner bien aimé na nzela musute na ba livre mususu te livre yango Bible eko enseigner ngai na yo. Bible eko kolisa ngai na yo. Abi pour enseigner, pour convaincre bien aimé. Pona ko yeba ko zala convaincu bien aimé pona ko convaincre mutu ezo senga otanga makomi. Po mutu akosa yo na makambo lokuta te fo yeba vérité yango bato ebele lelo tozo kosa ma cause ya manque de connaissance faute de connaissance yango oya koyabo tozo ndima oui na kati ya église mutu azoteya na internet nelo kwa koloba oui te on dit oui po sepelisa mutu wana bien aimé dans le Seigneur toza suna temps koloba oui n'importe quoi te toye koloba oui ya pamba te soki nga na comprendre loko wana te na koloba oui te. Donc pona loba oui ezo senga ngai na yo keloko na yeba ke za solo ekomami bongo parce que maloba ya Nzambe eza toujours oui et amen. Donc totanga maloba ya Nzambe po tokosama te na makomi mikolo ezoya bato ebele bakokosama na manque ya connaissance faute ya connaissance tokokosama ebele ezosenga ke non tovanda na makomi totangaka makomi miso efongwama bekai ekweya makomi ekweisaka bekai makomi efongolaka mutu sagesse intelligence makomi ekolisaka mutu na bonzambe bien aimé tozo nourrir corps o na biloko ya kolia ebongo âme na yo okonourrir yango na nini soki na maloba Nzambe te talaka neti boye olie te banda tongo eske okozala na makasi eza ndenge moko na âme papa alobi âme na biso il faut ezala nourri na parole na ye parce que alobi na mokili na bino bazolakisa bino na batele na bino ke non lie eloko boye po diminuer lie eloko boye po sante ezala malamu abi nyonso tu wana pamba soki mopepe ye ekokweisa yo malgré oliaki biloko ya bio malgré oliaki biloko nyonso oliaki eza koasire na eloko te mais soki ozo nourrir âme na yo na maloba Nzambe ata mopepe ndeni moyo kweya eza te sikoyo bien aimé na le Seigneur na corps na âme oko nourrir nini c'est pas l'âme que oko nourrir bien aimé yango totangaka makomi chaque jour ndenge toliaka na batable na biso ndenge ozalaka na baprogramme no ya kolia bongisa programme ya kotangaka makomi mwana na Nzambe
soko yoki boye o eza maloba ya papa apesi nga na transmettre oyoki boye ozwi yango oconsidéré yango pe otie en pratique comme les enfants obéissants. Alléluia. Alobi écriture oyo eza pona ko corriger. Olingi ozala corriger bien aimé eza na nzela mosusu te na kati ya makomi. Makomi ezoya pona ko corriger ngai na yo. Pona ko longola ba comportement ya mabe. Pona ko taye ngai na yo. Pona ko zongisa ngano na kati ya moto poto bima bato malamu. Poto zala taye, poto zala kitoko. Bien aimé dans le Seigneur. Et ko corriger yo na comportement elobeli façon na yo nyoso tu makomi mute ko corriger. Bien aimé to tanga ka makomi to néglige ka yango te. Ebele to koma na kilo ya ko tanga makomi. Tamusu na semaine mobimba na tangi makomi te. Siko yo moko suki na semaine mobimbo liete. Est-ce que oza makasi? Yango le nemilera azo take mbalama parce que oza vide kati na yo loko ezate. Mais ce que oza nourri na makomi bien aimé mutako sakana na yo te, mutako kosa yo te. La ozo tala mutazo te vandika nye ozo yo ke kalobi oyo azolo mamakamba solo te. Bien aimé dans le Seigneur. Abeza pona ko corriger ngai na yo. Pour instruire. Olingi ozala instruire. Bien aimé tanga makomi. Oya senya kamalamu eza makomi. Bien aimé okozala bien instruit. Okozala bien instruit. Okozala instruit na kati ya justice. Olingo tangwa na kati ya justice. Bien aimé tanga kamakomi. Olingo agir fidèlement tanga kamakomi. Olingo sepelisa motema nzambe tanga kamakomi. Tango ozo tanga makomi ozo tiango ya pratique esili eza clé. Eza clé benyeme o ezali clé papa pesi biso to travailler. Alobi to travailler nanu moko tanga makomi ba point sebele yango wana tozo kende message parole point nini to zala nourrir point nini to se préparer. Parce que message ezoya ebele toyoki kaka tofandi. Toyoki kaka tofandi. Sikoyo après le Seigneur alobi ndenge tozoyoka ba message boto akotuna biso. Kena tindaki mwana nanga alobaki osalaki nini na part na yo. Yango atindinga suna zonga pona ko to partager ka ba point o ya pesa kingai. O est important que ngana yo to se préparer lokola épouse. Yango wana alobi na 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. Et to senga ngana oto tanga makomi. Poto zala batu akokoka. To zala basi pe mibali ya kokoka. Na makambo nyonso tu ya malamu. Na misala nyonso malamu to zana reproche te. Parce que makomi yango nde kokotisa ngana yo. Soko tieka makambo nyonso tu na misala. Tokokota tokomona nkembo nzambe. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. To tanga makomi. To fongola ka makomi. Lero zo fongola makomi. Lo senga lisunge molimo mo santu. Asosolisa yo. Ko tanga makomi na bomoto na yo te. Tanga makomi na lisunge molimo mo santu. Molimo mo santu. Afongola yo. A inspiré yo. Asosolisa yo. Bien aimé soso tanga makomi moni ke loko nozo comprendre. Banda ko tuna question molimo mo santu. Déjà na début lero lingo banda senga lisunge molimo mo santu. Asosolisa yo. Après obandi ko tuna ba question na oyo oso comprendre ko manyola makomi pour comprendre malamu. Voilà. Bible lobi na biso susu na livre ya Jean 1 na le verset nango 1 tina 4. Bible lobi bo na loba kitosa na babiki na crayon poto babiki na ba papier poto koma. Bible lobi au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien-aimé, na ebandele ezalaki liloba. Mokili oyo esalemaki na liloba, bien-aimé dans le Seigneur. Liloba nde eza ye moko nzambe. Liloba ye moko nde papa na ngana yo. Liloba ye moko nde mokonzi oyo. Nyonso esalemaka na liloba. Bien-aimé dans le Seigneur. To néglige ka parole te. Soki ozalaka na kilo ya kotanga makomi. Banda kosenga molimo mo santu. Apesa yo posa ya kotanga makomi. Bien-aimé. Posa ya kotanga liloba. Parce que liloba eza ye moko nzambe.
Tango zo tanga liloba oye na tanga Bible fongoli eza ko lolingi osolola na ye moko papa. Apacho zo solola na bandi ko inspire yo, abandi ko loba bandi ko sosolisa yo, bo bandi ko solola na ye. Lero zo solola na mutu, fo ye oyo kaka ye peti. Kasi na nzela liloba ozo solola na ye, ozo luka ko yeba ye na nzela liloba. Bien aimé ton néglige ka kotanga parole te eza fongola. Bible elobi sous na 2. Elle était au commencement avec Dieu. C'est qui? C'est la parole qui était au commencement avec Dieu. Liloba yango ndezalaki ne bandelina Nzambe. Toute chose a été faite par elle. Maloba nyonso tu esalema na nzela ya liloba. Po mona nzete, po mona ngai na yo, po mona bambisi na mai, po mona bandeke na likolo, bobe étoile, nyonso te salemaki na liloba, ezalisamaki na liloba. Sans liloba, bien aimé, loko moko lingaki esalema ezate.